d'accord pour un camarade de moi, c'est un bon travail. Mais il faut travailler dans ces léos. À retravailler avec les Ghana. Oh! C'est d'accord, oui. Mais c'est un camarade, il y a pas de ah, ça camarade, camarade, il y a mais ils ont même des 5 ça va aussi là-bas. Dans la chemin. C'est un mauvais gars. Quand on a communé place dans la zati. C'est le acte ça là na vie na ko tolérer ti. C'est le quand ça pour la guitare. Les gens la commande la guitare comme. Honorable papi Mandwakila. Aila nga guitare asika. Prix nango combien son na magasin akangi photo ta guitare na tindeli. Atindela nga pa ya nango pe batutu ba mona. Aila nga pe na pédale la guitare. C'est le quand ça pour la guitare. Poani. Yo ke quand ça pour la guitare net na iba guitare. Mais tout ça là orchestre biso mi bala l'époque. Oh. Na loba ngo tongo midi po kwa nga c'est le acte ça là. Na ko tika la ko accepter yete na vie na nga. Ça l'orchestre bien mi bala. Biso mi bala yé fondateur nga ko fondateur. Ah. Mais kombo no kuna to yo kango tena ka. Kasi ba ba kama yangiti. Ba koma kaningwa na. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Très amis de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout, fidèles aimables téléspectateurs de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS 243, descendant valable de Zakari Bababaswe. Merci à Bandero Diaspora, nous sommes Bozuli Bakou, on compte Sabiso Nabanda Kunabino sans permission à travers votre émission Tolobela. Un grand merci à Madame Sarah Kabunji, la Clopâtre, moi c'est le Kingolo Namundu de London. Un grand merci à l'infinité FG Vassimba célèbre star Yangeli Tania Moko Miss London. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Jenny Lema Aquarium Yamboka depuis Londres. Merci pour les soutiens. Jenny Lema, je te salue. Un grand merci aussi à la beauté Christelle Mokamo avec les jeunes Moussa Star. Odilon Sona, je te salue. Combattant Samba, merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à les Playboy de Matongé et Kiri Bibero Topé Simboté. Merci aussi à Odile Manzaka, CPI Moisi Nzambé, cette fois dédicace de Toya Mokonzi, le Niamey Gardien Nigeria, à Komakochi. Merci très chers abonnés. Aujourd'hui, sur notre plateau, je suis pas seul, je suis avec un artiste Maya Kamba, avec Yeto sur là-bas. Actualité du jour, Ndenge Bokomanda qui est déjà dans Congo Winner Télévision, Montréal, surtout Zamuno Komoko. Fongola déjà, plateau Maya Kamba, bonjour et bienvenue dans notre émission. Oui, bonjour Winner. Ephraim Miliki de la presse. Santé. Oui, santé calme par la grâce de Dieu. Mais ça fait un bail, Maya Kamba, toujours silence. Bon. Silence n'a dit à ma kamamokili, n'a coûté na mabele. Santé de Rajinga, ça fait beaucoup de temps, n'a fandi na palais. Ça fait plusieurs mois. Ma équipe est très souffrant, na maladie. Mais Nzambe ya mawaya bolingo, à sali grâce, qui qu'on a vraiment en forme donc. Mais Kamba toujours la fierté de Wenge musique à maison mère. Bon. Tout ça déjà bana wenge même si vous avez ngambo si vous avez déjà un clan wana vous avez toujours mon wenge c'est parce que même c'est ben tout bêta les ça c'est ben wenge donc toujours tout ça bana wenge c'est ça non tout ça bana wenge c'est trop dit puisque tout tika qui na wenge musique à maison mère raison pour laquelle on a posé question est-ce que Maya Kamba toujours la fierté de wenge musique à maison mère bien sûr pourquoi pas vous avez toujours na wenge naza toujours na wenge mais naza fierté à wenge. Ah, on quitte sous Wenge. Oui, pourquoi pas. Maya Kamba chez Bill Kinton, Maya Kamba Wenge musique à maison mère, c'est plutôt différencié. Le lot Maya Kamba sur vendre tali Wenge musique à maison mère. N'est pas Bill place aux Alaki. Différence c'est les Zala. Différence c'est Zali, c'est parce que pas na Alaki. Il y a une autre salinga. On a Zala, on a Zalelo. Très bien. On a une adresse, ma petite bagenda chic. C'est important. On a qui na minto qui ça c'est au pays la moto. À venir à pays na biso très sombre ndo molili molili ne de ko faire la molili donc tu vas venir na molili na pays mais ce n'était pas facile qu'autant que ça va na classe na mboko yo toujours qu'on osait il faut pas féliciter quand même c'est grâce à Bill Clinton donc c'est ça la Wenge musique à maison mère vous avez la bienvenue pourquoi pas bato batala na TV bato amona confirmation nanga mais ça va réalité nini sala tipo comme on a déjà Wenge intégré Wenge va présenter yo pe Maya Kamba pe ba répétition maintenant à un moment donné tout le monde qui Maya Kamba osali sur Wenge musique à maison mère nini komela ki nakute na ba réalité nakute na problème na belaki na 8 ans pena malade na comme na ba
Donc tout est comme au Tunisanga et comme mamba d'église, ma kama boui na boui et comme na yo fait la petit frère. Il y a comme talier, il y a kaka et boui na boui. Et décourager vraiment, na mon aïe nzela ngoza sous malam te pour nanga. Ndesinga inatika. Donc na maladie na fait la petit frère toujours na wenge. Donc va traiter le roi qui a yong de sali makambwana. C'est ça, exactement. Mais wenge pesa qui facile était là au kota kiango. Non, c'est ça qui est facile. Ngawa na un coup de fil. Boni ni belicieux ce gars là est facile. Mais ça qui est facile, et ça qui est facile, c'est parce que tant où au travailler, tout le monde a travaillé. Dans l'accident talent nanga. Na pouvait m'occuper même qu'il y a bêta déjà il y a ça salanze là. C'est déjà facile. Mais dans la réalité, on a kutani nango. Na wenge. Oui. Ndé senga ki na nenga bien, gana kana bien ba bebi na respect. Na be professionnel. Aujourd'hui na kenda 20 na binanga, il y a des professionnels. Petu na mona bêta déjà. Kutana kakola. Akina kutana na sebamba. To bando travailler. C'est bon, l'eau à l'Ibosso, on a s'appelé par Papi Kakol, à Pessanga Valais. Donc, ici, à reconnaître qui, t'en as un. Oui, tu as lu à la réalité, ça n'a pas de blog à Mokilit. Attaque. Si, ça là, bon, attaque, bah, quoi attaquer. Ma bende se bogenga qui n'a kota palais. Mais le quoi n'a kota palais, le quoi n'a d'ailleurs quitté dans un vivre. C'est qu'une zambie n'a pas ma casse. Très bien. Donc, c'est ça. Tous on a biloko betaki na wengile ya ko intégrer wenge musique à maison mère. Biloko na betaki. OK. Ouais, on a dédié morceau Oyo na Gilles Vassimba. Définitif. Un presse en Gilles. Donc moi à Londres à solo. Motema ya Tania Mokoko. Donc nazo dédié ngo pe na maître océan et balé monene pe nazo dédié ngo na ingénieur héritier Wata mokolo construction donc on dédié ngo na bango pourtant on a yaki tant on a betaki loko vetone na rep ba fanatique baba dit d'accord c'est bon. Très bien. Siko lelo izana ba guitariste misu batika déjà ba œuvre na bango. Batika ba biloko OP bande misu ba yaka ba beti lelo maya kamba so to bi to référer na maya kamba. To zo maya kamba na ya référence ni que ça c'est du maya kamba. Voilà, c'était à l'époque c'était en 2012 tanga na yaki. Ebele bazala gite. Na utepe mo musika. Déjà collègue à l'école à Bill. Déjà, bakotanga na raba flamme, bako lui, bakotanga na raba flamme, bakotanga na raba Burkina Faso, bakotanga na raba japonais. Pour Bill muta gangaki. Oya taki soka gangi yo guitariste faut ba yeba yo. Keba ngana gagi na école, ce n'était pas facile au Kebe muta yo que abi. Bakotanga na école ba Burkina Faso, l'école ba flamme, l'école ba marque Ouz, l'école ya ba Obung sanga terrain. Et ça olungo me manga pas aveugle. Ngana zala na boyi na ngai terrain olingo me manga na boyi. Kasi be kola bato de ba betaki avant youth. Be kola bato be basana ba ngai na betaki déjà ngai do moninga. Na ndo travailler na René Balekita. Na ki pire petit René Balekita. Aza professeur na Inance s'il te plaît. Na Inance à l'époque. Na no tambola na ebi jargon musical. Moto yo lingo tanga ebi jargon musical. Tu dois qualité mon côté. Marca toi différent. Kabola biso si monsieur Sili papa.
esila wana ndeko na nga ana terrain na ye terrain na ye ezali oyo yebi wana nga siko na mona ye na guitare na ye beta po ba melomane basala nini bayoka kemaka ozi pa beta pe ba melomane pe bayoka loko abetaki félicitations coup de chapeau nde wana ndeko na nga pusi kobenga feke teni oh toyokana babiloko baflamme tobiloko ya bamusika omoni yoka omoni terrain olingo omema ngai nalingi terrain wana te mpona nini nde nafandi awa nga ntanga ya musike naa na jargon musical nayebi yango donc fo nasalelaki professionnel nasepena lelo mo artiste monene lokwa weranson abi yo a professionnel yo oa professionnel okoki wenge te yo bana bisa yo ngai nazwa tala babiloko nga nazwi avana ya wenge nga aza na ndako bato ebele balukaka bakóma na bandako ti oyo akufa mpe azwi ndako ti me ngai na na biloko misato naza na adresse donc ebele mpe baa place wana baa nango ti oyo bato balukaka na vie ngai si nazwa yango déjà eloko etikali na nga kaka nake epoto bon pourquoi est-ce que eloko olukaka na vie place ozala kozwa ngo mais eloko oki appelle wenge musika maison okimi mbango te nakimaki mbango te yokanga bien nazalaki ignorant nga ah bon oui je te ignorais à l'époque. Oui, je te dis la vérité. C'est parce que na vivara ba petit ba na déjà chic na kamutu tu ma solé fanda. Pour bilo musu na vie, yo ko envier lo mobo. Okomo na be bora mataba. Do yo ka maison mère, est-ce que vous connaissez maison mère bo muni mataba? Na semaine na ars wana frère. Courage frère. Autant de la vérité. Na ça c'est na loba. C'est un grand mouvement. Il y a un grand prêtre na mboko. Un bon batteur comme Papi Kakol et c'est un plaisir na sala pembeni na bango mais vu que réalité on a tikeli yango eza ba réalité na kuté nango famille kangi ondoki famille isolée tozonga skolo ko a partir ya nde tozangi na corona papi ke yo le mutu le petit frère na yo ba confirmer ngo pe bango na masolo même blague famille enye kabona pona mama et lo wana na kutana na vie na ngati je suis obligé yako tika nabete nzelo eza mabe pona nga namona ko mabe pona nga na na facilité o tika nga sina beta na dia ma kamba bil déjà belela eza ngo tege pour kuno ko ka quitter vu que famille les petits frères a koufi ba traiter yo moi genre yango tikila kyango et décourager nga mais pas bisco bazo traiter yo bongo te mais déjà so bat babi goza moyibi to zandoki et tu el gande ngona ti mais et si là avec le temps il y a tant de vérité en Zambie et Banara. Et vous voyez, comprendre qu'il y a tel cambo, tout le baki, et ça y est nango, bon côté. Puis ça nango. Tout le monde peut quand monsieur coupa tumba bang. Zon point, batumba si mamikola, zagine mutuana nite. Zon point, ngana na niveau. Ceux qui va s'intéresser nanga c'est parce que baïbagi ça va faire nanga. Je comprends. Ma kamba. Au choka qui bilité, kendo zagi public qui donne le longo que wenge musique à maison mais au choka qui était. Bon. Ye azantengo azaki na capacité ya kobimisa motu mosusu pa bima beta pe tamso kolekanga tant yo ko ya pe sous porte ces agas sous fermé et quand vous allez fermer mais so sala nzela vous allez na fermer ti c'est parce que na tika ba print na pe ma ya kambane naza naza pe na sima bil na kota pe na ba bureau ba ministre ya ba bukumese mais naza ramda matolo ti yango ba ba na avantage za genre na ngati dernier concert ma ya kambana bi kitone zaki na nini na Guinée, en 2023. Oui. Il y a 2023 voyageurs. Oui. On a l'accès au passeport, on va compter, va cacher. bien. Donc, il y a une Guinée. Ah, mais pitching na tindela goni nango tindeli tindela tala. Et puis c'est bandi bien. Donc on va bébé en 2023. Wenge musique à maison mais intégré on a nini. 2023 toujours. Ouais. On a été au père de père en juin. Juin, juillet. Je n'ai intégré maison mère, je crois en août. Hein? En août. Lelo, musique et comme il a fait à poto. Qui m'a kamba au commissaire biso professionnel to boya ngote bravo l'artiste.
souci à poto ma kamba exacte puisque ba frère no belé tozomona déjà ba Schengen na kwenda vutu qui excède avec quoi ndeko Omar Kaouz wa tapé professionnel to moni pe déjà mbilinga mais lobby déjà za ki na pepo akio ko rejoindre Gen7 ma kamba zo sala yo souci te que bando bana benza kopa ngo to betelo maboko bila ganga ma kamba mais poto jusqu'à présent ma kamba tozomona wote poto eza nango lola te poto pe eza nango fin du monde te eya pe savon te soko sombo sokoleli yango elamba esili mais boyeba yango eloko moko boyeba eloko moko ndenge na oloba boye maître Pino se ane oyo toza oyo naodie nanga mikili naokende mikili kala mingi te moko auta no poto soko za na stabilité ya vie te osali no mosala ponda bautaka bapoto nde banzulu kaka bauti poto tala ya après 3 mois nde bakomaka ce différence à poto ngo ezalaka nini différence à poto eliki koloba neti nga na oke poto donc si je comprends bien pour poto elobeli eloko te elobelanga eloko te bakomemo na poto bakomemo na poto mais soko oza no na stabilité ya vie te soko ye eya nango kaka normal neti nga poto voyage à poto nazwa yango lokwa nake bakongo po musala muteme minga nazwa yango lokwa nake Matadi nazwa yango lokwa nake Brazza nazwa yango nde na Guinée nazwa yango lokwa nake ka ba pays nyonso zo comprendre donc différence nango ezaka poke kaka poto donc type lelo oyo zo comprendre type lelo oyo nebe bilna memi na poto te lobe nango eloko te ah bon elobeli ngai eloko te c'est parce que bila pesanga vie asalelanga nzela so comprendre ba petit bakendaka chiki eza important ngai sala nga pasi so na moni mwana fazer ya ba âge lokola ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans et ça nga pasi so na ki na mbongo ne na kolinga te bana ba fazer bazala na libanda mais lokola grâce à Bill Clinton ba petit bakendaka chiki ba petit ba olia ba omela bazo vivre c'est que cop nanga yangwana eleki na mutu akepoto yana mutu musu akenda poto zéro elengi ne kaka lata kamela kaliaka na ye isili te wani zaka lokwa no kete ngo malobeza nga deja nde naza awa na vivaka deja na kini na ba basket bien na vivaka na nga bien mais oyo eza important pa na nga eza kibomoto place na nga moni mutu oyebi Bill Clinton ayebi valeur na nga domoni apesanga biloko apesanga na adresse mingi akokende poto sans foyer tuna adresse no ezalaka wapi bayebi kaka kofinga na tv koloba biloko ya pampamba kokende okumisaka mutu moko koloba n'importe quoi papi lobeti combien de sang nabeta ebele mpe apesanga bacope nabeta na bantiye nabetaka na bamindele il y a 2 semaines passées na otobeta na mindele tokana ba œuvre na Public Clinton kasi ba œuvre au moins kamba penza au symposé Public Clinton de 2012 de 2012 à 2023 Sokola 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 bango na maya kamba sokola 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 bango na maya kamba maya kambe ye
Maintenant, les appels à soliste moko ou bien mi balé o yo zaka na posa bobeta na bango ensemble mais les lois invité soit à envie et pour cause rendeti na o nazaki na posa vous na posa penda que yazo beta pozo beta à envie soit à so invité ah heureusement na kokisa rêve nanga na kokisa rêve nanga na travailler na japonais na travailler na Burkina Faso na yaka ko travailler pe na Flamme Kapaya na japonais na bobeta wa pas bil bona Flamme na disque c'est Léo disque c'est le nzoto place na yako kuta na Flamme na yako eba pe Flamme abeta rande na studio boy Flamme tactique neza kabo Flamme so nga beta guitare ba tutu ba libanda en tout cas la gars yene ingénieur c'est ça place na yako eba tactique na yango po mona kabila za so to na studio ba tutu ba bimaka to tika ngana na kati abi o ekomi solo ekomi masolo mususu lo bino tubo za libanda le bando kwa ka ba plan c'est ça mouvement des rêves na yo la wani mouvement des rêves nanga na Congo maintenant ici là déjà na orchestre des rêves nanga bill c'est pas que zo rappelle pamba ah mais zo me rebenga ki okiyi parce que so bele pe J7 pezi décision que ma kamba doza poso na J7 royate na okende te J7 kanga eloko alobi zela marka uza za kuna te uzano na zela marka te yoka na psayo nde na za awa erreur na salaki na vie na ko sala ngosuti bi pa kwanga no ebimaka ya malamu pokuna so to beti conseil ngala sirtova bana ba ketchiki yani bisika msusu okoko bebisa vina fino ebebi okomi mutu amina beba baninga baza kuna ba vivara très bien na ndenge na bango menga pe pa naza na o vivre naza na tina ke convier chez baninga te ba baza kuna ba travailler bien baninga nanga ba Charlie solo baza kuna ba vivara bazolia ba omela ba voyager c'est ça vie na bango nga pe na saka vie na nga calmement na ndenge nanga chacun sa vie Dieu pour tout le monde c'est ça de yon vier na yo te eloko te ke baninga ba ke poto bazwa baninga ba pe ba parler baninga ba pe ba ata ba ke poto lelo so ba ye nga na kote na ndako na lati ba okengela nga comprendre donc Bill sa tsanga de likolo na likolo bien sûr de beti masolo ya actualité ba mouvement ya Congo na biso Blickington pas parmi ba artistes ou bien parmi mouvement où ils en actualité na mboka zo mata musique ya Congo. Il y a ça à Salandila oui. Ça la t'a passé. T'as passé à la raté. C'est déjà salati. C'est là na ibselo. C'est là ibselo. Tu as parlé tant yango na olo banayo na zolo banayo. Orchestre nyoso yo yoka. Basela ka mongongo anani. Ouais, yebina. Ndenge balaki ne ngado sonde bagi na maison mère bongo. Nani asala école koleka Bill. Mutuje. Tu es nani asala école. Oeza ki orchestre nyoso yoka babwa ki voix nani. Orchestre no ba yoke loko yo. Ba yaka na yoke loko po nani. Bazwango wapi. Balanda école ya nani. Didier Arafat. Ngana ki mono na Côte d'Ivoire. Ngana uti plate tournante à musique africaine ya laka. Place capitale à musique africaine ya na Côte d'Ivoire. Na otoye ba tactique, na otoye ba valeur ya Bill, na otoye ba valeur ya Kingani, na otoye ba valeur ya ni. Pona ndo na ville. Na binde na ofana ri ba be ngo rikokodi. Na deux plateaux vallons. Référence na biso qui pâtisserie Paul na Côte d'Ivoire bato bakenda kuna bayebi. Na kenda makamba ouverture ya centre culturel. Na kenda na mindele o ba bengsenga. Kuno yoki banani. Ah, oyoki banani ba artiste musicien nga na koloba te. Na bo. Moninga koloba te. Mais ça lenga plaisir. Et ça lenga plaisir ton que comprendre les tactiques ya ba artiste mususu o ba kosa biso awa kuna ba beta raté kuna pe ba yebi bango ti. Mais oki grand pao. Ah, oki grand pao. On va rotangela. Yoka ki agwada. Bar nyonso oleka musique ya Kofi betaka. Oyoki wenge musique à maison mère. Na yoka ki. Oki papa chéri. Na yoka ki te. Papa chéri oka mabe na yoka nzemba Titanic. Oki fait nzemba oui, na yoka banzembo. Oka ki pe numéro 1 na bino musique congolaise de Fally Ipupa Aigle. Numéro 1 ya wapi? Oh. Émission ngena kata obanda kale ko boya boy. Numéro 1 ya wapi na ndenge ni. Qu'est-ce que va jeter ça? Soki mutu amipesi kombo numéro 1 c'est talié. So na bina cha numéro 1 ya musique na biso a. Na olobeza lokwa kanza. C'est parce que yo so yoka orchestre moko ebeti na Niger. Tout le vérité. So to kate émission na. Tout le vérité. Yo so yoka orchestre moko ebeta na Algérie.
babeta te un beta na ba Cameroun mais nga pe na kina Cameroun na beta na Abidjan na beti na Guinée ba invité ki yo biso to beta tina Madagascar na bil oke se le beta na Madagascar biso to kina Madagascar to beta na Madagascar ah ben oui et histoire etikala na lobi na yo lobby bakoma ngo lelo ti très bien. Vous comprenez? Mais on nous prépare demain aujourd'hui. Babili basi babongisa ki lobby na bango. Ça sala nzela. Ata les lois boaki nenité. Yango moni tozo kota studio to sala album Sacrifice. Oui. Donc titre album na biso mikolo eza Sacrifice. On sacrifier souna ni petit frère déjà. To sacrifier mutu te ba Christo pe ba kota ka jeune ezaka Sacrifice. Moi si mususu abinzambe sunganga fona bota akoti jeune na 1 mois bakenda na bango mama ngengenge na ba luzizi la. On a une famille na titre eza titre oyo ozomona ndenge mabe etali nga na mwana nzambe nasambelaka album na biso ya mikolo titre yango eza Sacrifice kala te bomona fiche bomona nonce yosko oza kosacrifie de nini mpona album na bino ngai na sacrifie mosala na nga zompa na sacrifie mosala na nga nasali sacrifice mpona mosala na nga zompa boyoka banzembo ya bien po musique ekomo perdre mélodie na landi balbum ebi mikolo mélodie eza te bana proma mélodie bana proma maloba bana proma bon chemin de la gloire na fandi awa pona critical album amutu te mais na tia en général na préféré na yoka ser mo bazobenga Enis soki manieta soki manyanga soki nani bazobenga ayembini comme ser titre album mo ser mo banze mo eza succès mikolo na moi des chansons na yoki ba mélodie bien donc musique il faut zonga na mélodie donc chemin de la gloire mélodie zati natangi kombo album abatu ngana boy na ngana je sibiloko bibi yo ngana terrain wana te tikanga na yoka na chemin de la gloire bien so na yoki yango ebima kisika à part album susu ni kasi mona zo tangela yo tangela ngata yo nde obebisaka te to so tikanga na beta chemin de la gloire oyoka kyango na yoki on à travers bien auto beta ba gombe na gombe c'est un bon travailleur c'est d'accord pour pena c'est le scrap ba beta fait tirer mon kuna poto titre mo ezanini titre mo ezanini ela la te aucun mélodie quand même nan na yoki on te oje c'est ce que zo yokani nanu na yoki te na koloba makambo nga na yebi ona yebi te na koloba te c'est d'accord pour a camarade nanga ya bomwana tokola na c'est un bon travailleur yanga bord na yebi so ba travailler na seleo a retravailler koleka na seleo ndimi nanga ndimilanga c'est d'accord ba travailler koleka seleo mais c'est wana camarade ya patron na yo za camarade mais camarade ngo ya wapi mais so même te sangisa bango si baba mutamta sala chemin na c'est un mauvais gars quand on a communé place ngana zati c'est le acte sala na vie na ngana ko tolérer ti c'est le akangsanga pour na guitare lelo na komona ba guitare kombe honorable papi mandwakila ailanga guitare asika prix nango combien somi na magasin akangi photo ta guitare na tindelo atindelanga pa ya nango pe batutu ba mona ailinga pe na pedala la guitare c'est le akangsanga pour na guitare pour ani yo ke kangsanga pour na guitare neti ngana ibaki yo guitare mais to sala ka orchestre biso mi bala à l'époque na loba ngo tongo midi poko nga c'est le acte sala na kotikala ko accepter yete na vie nanga ça l'orchestre biso mibale ye fondateur nga cofondateur mais kombo nukuna to yoka ngote na kati kasi bango baka bayanketi bakoma kaninga wana bango musana bango yango pese le de nature za ingrat siko so bosale loko na yo on dit nga kutabe nga yo mutu anjili c'est là insulté nga be nga mutu anjili maposa ni andola na njili ayaki refuge na njili pe di makutima mais quoi. Voilà, merci très chers abonnés de paix sur notre plateau. Je suis avec Maya Kamba. Donc avec Maya Kamba déjà tout sur la première par rapport au game. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Maya Kamba, surtout Bilelo, attaque soliste, orchestre Zebeli. 5 mouvements. Oyoso Vandi Boyo qui se lobby que mouvement bravo soliste oiseau travail. 5 kaka. Sopo Bassami balé pour na bonus 7. Na bandi pas Jean Koubal. Pas Jean Koubal. Soliste Jean Koubal compagnie. Soliste Jean Koubal. Vieux désiré Nkoy. Abetani. Abeta. Toujours yo kangomba mo ozo beta ngomba lo moko. Abeta babilo bebele. Pas Jean Koubal. Na babone ba kamu ya bi Maya Kamba. Jean Koubal. Gampo de Jean Koubal je te salue. Oyemba rappeur.
Son deuxième. Deuxième mouvement. Deuxième mouvement. N'est pas génération. Non, génération, c'est ceux qui pètent. Oh, il y a mon perso Vandi Boyo qui dit que le mouvement au soliste, ils travaillent bien. Ah, Nicolo, non, il va planter. Oh, vous avez combien de plaisir, Lilo? Ah, peut-être qu'il y a un salange là. Na BCBG. Nous avons un rectangle local. BCBG. Soliste, vous avez dit là où est-il calé? On va bêta quand même. Ndenge zaki kala BCBG beto yoki solo. Ne bamboka lia bazala ko beta. Et na yoka. Manga ka ki mboka lia. Mboka lia ça va quand même. Ah. Une musique à maison. Mon papa, mon colo. Maison mère. Ma maison mère. Pour l'instant, tokala. Atakala pour l'instant. Teo, yo bio tuni tangelanga ba oba obeta siko na ba okese. Yusko zo ka maison mère lelo zo ka ya lelo. Te nanu lelo nanu ba betiti. Ya lelo ba betiti. Le yo pendo kende bon bande ko travailler na bango na ba betika te. Nanu ba betiti fol eloko ebimati. So eloko ebiminde ba mais aussi mon rote quand même na studio yo beta ite. Non. Obeti mon rote te. Yo beti mon rote te. Te. C'est faut beta biso ebilo akala. Makamona bango na ebiango te. Mamula bango ebiango te. Et ma biso flamme kapa ya tongo ka bona biso ba larsi biso de on a te feza ngonga. Générique. Mais comme ça, tu sens que tu as été flamme capaya, syndicat le titre.
Tobeteli maboko, hein? Bravo l'artiste. Bravo. Alors, bandeko batali biso lelo ma kamba ba retenir nini? Que yo lelo na mouvement moko sauté au sa déplacement toujours fidèle chez Blickington. Bon. Naso na lobi balbaka monsieur fidèle à Koufa. Ils a vie. Mais nazaka na moi opportunité ngana voyager nga moko. Na ndenge na nga ba invité au guitariste. Et tant que guitariste professionnel, kende voyage. Batindele billet ngana bine ba pera go pass même isusu. Akoya teli mino mbanga ba. Tuna ego pass ezaka kobia yebite ba sombele ko somba matina vio ka chataba ba utine na bandundu. Do to qualité moti. To pendeng moti nga sala ka makam. À bientôt dans la COP moko les montu gam da PC ngam. Hein? Karate ba mona moi j'aime après j'ai wana sona zongi. To kene mikile sila ate. Na ode na mikile. Ko senketete. Nga sola ke mikile na obanga te po na bando bata mamoyi. Mais bango bakata na gava ko nika ketch chaque jour. Oyena ketch ngo kombi, oyena kombi de ketch. Merci. Maya kamba merci la passage na yo. To ça la rubrique émission na biso to kabona po to komi na suka. To ça la rubrique pour émission biso na rubrique. Deuxième partie émission za rubrique après to kabwani. Vous après? Maintenant boka taba tunanga. Tiens, sur cette rubrique boki batu na boka bango lero batambongo ba utala ngai. To ça rubrique na batambongo na zo tiki la openda plateau. Frère na ngano tangelenga kombo. Nana batu na Suisse. Marca. Oui. Nazo tinde na Suisse. Nana batu na Suisse. Kana na famille mu mana ba camarade quartier. Marca Uzi. Ma kamba zo tinde na Suisse. Poza de na Suisse akutana batu. Christian. Kutana na Christian Bass Luyindula. Mon frère na biki yo côté kuno za grand prêtre ozana bandako. Soki moezali alogelenga frère na ngawana pesa yi balinge. Ideye azanga nzalati. Ozoko. Merci Montréal, tu as deuxième rubrique émission pour to kabonana Maya Kamba. Merci premièrement ndenge honoré biso na plateau na biso pe émission to le Maya Kamba aux après to na rubrique to kabona. Mais na après Maya Kamba commune préférée. Commune préférée nanga. Ah ça question réponse. Eza commune Njili hein. Commune préférée. Oui. Njili. Oui. Merci. Plan préféré. Plan préféré nanga. Eza fumba na Kongo na Musingo. Couleur préférée. Couleur préférée nanga eza blanc yango mona. Joueur international préféré. Joueur international préféré. Nangai. Eza Kebano. C'est Neskens. Équipe internationale préférée. Équipe internationale préférée. Real. Artiste et musicien international préféré. Gilles Ecclésias. Artiste et musicien local préféré. Si on dit local ou bien local, il y a beaucoup de pas ya bapé libanda. Donc artiste préféré au Congo. Artiste déjà sur à côté studio à Bimi libanda ça. Non, artiste préféré à Congo. Artiste préféré congolais. C'est Bill Clinton Macintosh. Animateur préféré. Bill Clinton Macintosh. Chanteur préféré. Chanteur préféré. Nambo Kanabiso. C'est le Kwakanza. Guitariste préféré soliste. Guitariste préféré. Nambo Kanabiso. Kojak. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci. On a des annonces aussi quand on a Tena boaka batunanga mbongo. Batunanga mbongo bana Suisse. Merci rapidement. Masa nanga Christian Luindula na yebike bandeko nanga baoya wana. Ozanga te ya bimisa ba plan, yo zana bilambe belé. Akenda Suisse depuis 1998. Très bien. Asomba bandako na Suisse. Ngana ok biso peto ok Suisse. Boaka batuna yo papa. Karate. Na sala ine muninga nzela. Biso saka nzela nga basela nga nzela. Merci. Na bosanité ingénieur héritier Ouata. Ingénieur héritier Ouata Ilunga ingénieur Ilunga héritier donc Moutounanga a soutenu tout le temps pe na bosanité ingénieur Claude Momberi pe na bosanité Maman Claudine Kino à Paris na bosanité Masananga Rigen Paka na bosanité Sir Véro Mangoy Régine Ilunga moi sia Pembe pe na bosanité Maître Nsimba Mboyo Blanchard. Il y a 250 speakers. Voilà. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est la fin de cette émission. Merci à la diaspora de Bouzoué qui est Bakou. Yoroko Tsabissa Banda pour la sa permission à travers votre émission Tolo Bela. Un grand merci à mon ami et frère l'international Gilles Vamoua Castar Yabalo. Un grand merci à Papi Mangala Dejaka. Cédric Mbakira Oban qui m'a tongué Bomoko, j'étais sali. Sandra Mokito Pessimbo, Sandra Kapinga, j'étais sali. Annie Bakuto, merci pour les soutiens. Belinda Michiga, merci aussi pour les soutiens. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle administrateur, promoteur, gestionnaire. AP Jean-Cycle, mauvais, je suis Takataka, les patrons du collège du Réveil. Restez branchés sur Congo Winner Télévision. Merci.
eloko ya mbula oyo eloko ya mbula oyo Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.